ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiando qui TV Identité à Bundes, oh maman Bino et la cabine Kakaba, histoire vraie. Po esala bino ba vraiment kasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiando ki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner na site te bo s'abonner au site ya mama bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te tosaelaka proverbe 19-20 po sunga yo nanga na suite ya vie ndekolandi mama Irène Masiando ki lelo mbala liboso mona mama Irène koleka boete yo s'abonner kaka oko sepela parce que masolo ezalaka vraiment ebele. Merci na bandeko nyonso bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi c'est l'équipe mibali na mbongo moi c'est mibla vende ndako na Verchach ezalaka yo Betty la patronne ya Dorte Achille Kapesa. Merci na meta la brésilienne na kati Birmingham ya vie na Jean-Si Bolanga et pesa zua te babi bo frère na biso ya sir Jean-Si Bolanga alata kakitoko na kati ya Londres. Merci na Béatrice Lokilo ya Messie Fils Lokilo toujours na kati ya Londres balobi couple Tokos ezalaka bino Béatrice Lokilo et Messie Fils Lokilo. Merci na ya Béa Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati ya Panama ya prêtre Zakari vient na biso ya Bogar et ke bongo mama Lili Mwimba ya papa Oscar balobi umela bamurena bamureze topesi. Merci na Olga Mokonzi ya Kabelo ndenge kaka nazwe bisa batu nyonso bolinga Olga Mokonzi ya Kabelo le 8 février na kati ya Belgique ekoyinda balobi boutique ya sika ezofonga mapona bakabelo ya grave ya tembe bozanga te boya wana ba pip déjà ebandi. Voilà mama Cornelia Lutadi la mwana télé 6 mois ya tata na kati ya Bundes balobi Grace Light cosmétique umela po musala kitoko makasi olingo bongisa loposo contacter biso logo ezawa na zwa numéro benga mama Grace Light mama Cornelia Lutadila. Merci na yemoko balobi la sénégalaise Fatou Sene la sénégalaise mwasi kitoko motakangi masola boutique fils fashion na kati ya Kinshasa ba papa ya mabumene tozobenga bino boya
basia mabumu minene bozoluka bosala tai balobi olingo bongisa tai benga biso secret zali okoma libumu lokola mama Irene Masiando kimikono mesa baopema mama Irene omeli nini mama Irene osali nasali bisala sala pona koma bikoma koma bobenga biso bozwa contact ya Fatou Sene la sénégalaise olata gena kitoko et traité yo nzoto pendant 4 mois o se retrouver na terre kitoko yo muto sisi kobota yaka kobongisa nzoto mama babongisa kaka balobi Fatou Sene la sénégalaise na kati ya Kinshasa toke na bango bongo bapapa bapota libumu e mukongo pasi mama e na komi wululu polele benga biso toza na tanga wisa bapikme na matungula bapikme na aya bapikme o traité kibomo sina ona tembe benga biso za numéro masolo eza bamurena bamurezi mama Irene Masiando ki ayaka boye lisolo eko betela bino bande ko bolanda kabiso eza na ndeko moka benga na France mama Irene beta lisolo ya bana quartier baninga tokola na bango na bomwana bakoma bandoki na poto botala ndenge bazwa etumbu ya kobebiselaka baninga ba réputation mama Irene naza na kati ya France sina sali ba mwa bambula na mboka oyo na umeli vraiment makasi na kati ya France bande ko bolanda lisolo makambo eza mama Irene na ndeko moko tokola na ye moninga moko ya quartier na biso poto zaba na quartier mwa ebele a na kati ya poto mama Irene problème nezo déranger nga makasi eza na moninga moko boy auta eko ya poto na sima na biso kaka awa tanga ye poto na sima biso da na poto tozaka mwa ebele deja toyaka mwa liboso na ye tanga ye akomeli pe kaka na France mama Irene autaki Angola ndenge zala kaka zoluka numéro moninga bopesanga numéro camarade boye tokola kana etu baya kopesa numéro nanga mama Irene tokome kosola na moninga tokome kosola bien ndenge zala kaka moninga uti Afrika ye fona kende kotale pa kome ko benga ngami na kende kotale mama Irene ya kopesa ezali ya kokabana kabaki ya kolia ezalaki tozaki vraiment bien problème ezate na ko ebise po mete soko poser temps de komona penga pena bana iska na vandaka pena mobali bolingo kaka ya bana quartier ndeko nanga kabola lisolo mutukanga maraba na quartier baninga tokola na bango ya bandoki baza mama Irene tango pa ekotala nga ntuka na sepela kinaye poloko na trouvaki katine abongola ki vraiment motema ayaki na liloba nzambe makasi mama Irene alinga kutu distraction te alingi vraiment makambo nzambe banda uti Kinshasa esala kinga bien mama Irene yambaki na kati ndako na ngana bana mobali pa moni ezalaki bien azongaki mama Irene tanga zongi quelque temps makambo ebandi na baningo tokutama awa mama Irene makambo ekomi kaka batongaki balobaki bazongisi bakeboye mama Irene mukolo yaka na ndako na kotalanga kutanga na ser mobo ser wana aza mwana quartier na biso te na ebanika na poto tellement bien se ba mama ndeza tokutana ki basimisa to seli ki basala ki change ba numéro ya téléphone mama Irene na mona ser wana tozane akoma pio nanga eloka change na ebaka te mama Irene nzoka mwana quartier na biso ndenge aka kotalanga wana akutana ser wana relation nanga na kati ya ndako nanga basa échange ya téléphone banda ko kikobetele maso nanga le passé nanga nyoso Kinshasa na ya ba mama na biso na ya ba tata na biso na ya baleki nanga komo kikotonga nga epase wana ser wana a changer mama Irene kenda ko bimisa nanga ndoki epa ser wana nga na yebaka te mama Irene komi kotia biso na ba poto na baninga tokutamaki awa ngasko nazwaki lokola ndeko nakomi kosolite mamba poto ndenge poto ezalaka nzoka soko zui makampa nanga azobenga su mwana quartier msu tozanika awa na France koyebise makampo nanga nyonso vi nanga nde na opesi ba conseil azokende kobeta kuna sko yena mwana quartier wana bazalaka ba pire basolaka bien sko mwana quartier ne komi kolekela bi mwana biso ya quartier banda to ya poto tokutana na biso rare mais tozana ba problème te mais oya uti Angola mobomi banda ye azoya kotonga tongi pananga mais kotala boy na biso nyoso mutayambi bien ezali ndeko yazo ya kotonga pa na ngai na bandana no ko enregistrer mama Irene toke babandoki bazali mwana quartier na biso utaka Angola na sima mama Irene lingi makambo nzambe alingi kosambela mingi mama Irene bonga lingi kozala victime na vie ondima te mama Irene makambo ekobima biso apandi biso nde ya kopanza mama Irene atie biso mutu na sema kolikolo akepa ya mwana quartier atongi akepa mwana quartier atongi azongi pa mwana mama Irene apandi biso ya kopanza mama ayeko ya pa nanga betenga bisolo ndeko moko tozaka kaka mwana quartier ngabi ndeko alobaka nanga bo ndeko na lobi yo bando ya poto osala keloko tebi yo linga na sani na poto nga naza mobali naza na bana na sala na liaka na milaka naza na vie ya bien linko sala loko te
na Kishasa kako rouler na ba voiture Alex ngambi oh ndeko na kilo bano be bani ndenge nyo uti Afrika yesika etozani na poto bandaka na otuna e mamere ntona kiko tuna ndeko wana moto peli ndeko wana pe ayoka onga pe na luba o mwana quartier na biso uti Angola azo ebisaka bato mama irani bato ba hypocrite na mukili bazali toke bana bana quartier mama irani apandi biso to swani to potani bana quartier bandoki bazali mama Irene mais na nyonso yazaka victime ya lobela ki bongo te bakoseli ye balingaka ete po azane loko nzambe bazoyokele lukunya po ya bondelaka mama Irene ye azalaka kaka victime apandi bato yango pesa conseil na bandeko bazolanda biso boke bana bana quartier yango moko na poto soko moni bana quartier bazana buzo batika bango bazala bazoba bango na bango mibenda mama Irani mwana quartier aningi makambo nzambe mingi maza moto azoboma commune na biso mobimba na kisongi songi ezala na basi ezala na mibali mama Irani tie biso na ba poto mais soka bandi ko betelo masola nzambe mama Irani obite na osola na Mosamalia mama Irani azana kisongi songi ya propre ya bana nzambe aza mobomi mopanzalia kazofula mama Irani azalaka victime ye balingaka ete po aza netwala nzambe ye bayokelaki lokunya mama Irani ntango toyeko comprendre comportement na ye na bite na obenga mama Irani biyamba yamba na bandako eza mabe mokolo na yambi mwana mwasi na ndako nanga mwana mobali nanga alobi mwana mobali nanga na bokolaka na ndako alobi mama na sepeli na mama ote na omo eloko aza hypocrite mwana ya mobali nanga aza na 18 ans aloba nanga bongo na seki nzoka nzamba alobaki na monoko mwana mama Irani aza très dangereuse na tamukia epoto to swani na bana quartier na biso makambo yeko bimebele musane ko tonga bana quartier mususu balesaka mibali misu balatisaka mibali bana quartier na biso baza bazoba do ye mutauti Angola za mayele akuti muta danger te na poto batunyesu na poto baza ne lokote ya tiki ndako na Angola ndako monene 3 chambres azaki na via bien Angola oye ko lukani na poto mto zaki na vino ya bien Angola bandeko eko lukani na poto na vina biso ya pasi mama Irani azana kisongi songi bana quartier oyo yango nazoyebisa bana quartier bozala mayele na poto bato muso mona ka mwana quartier na biso akoma kosala concurrence na yo dans le vide alingaka kaka yo na ifo bokokana okotala pe na quartier botkala kozaba camarade te bokokana ndeti na nini mwana quartier moko ayeko sutuke la vie na retard yo déjà so sutuka banda kala eko yebango na retard epesie mampala mwana quartier koma biloba loba soki babine kal kambo ye victime balingaka ete po ya sambelaka ya za étoile yo za songi zo panza batu moza étoile nzambe na ndenge nini mama Irani atie batu na ba poto aswani si batu na batu a compliquer vie ya batu makasi me ye mutazo salika mama Irani avandi kimelo lokola chombokila nzambe lokola bimisaka ya molili na koko mama Irani abimi aza ya kusambwa boke bana quartier bomemaka bango na bandako te bana quartier musu tozalaka na biso ba camarade te na Kinshasa na poto pe eza nango nécessaire te tozala ba camarade bonjour et cookie eza nango simple alors eza nango simple eza te lokola azaka mwana quartier na bino faut komiser camarade bana quartier bazana kisongi soki bakanga mibale kotonga batu na kotonga metango babeba na kaba audio bimaka soko beteli mwana quartier lisolo tindele ta photo ya ja lancer pa mutu mususu atindeli nga photo alobi kutu boya kanti kuna nde ba olinge nzoke sika tindaka ba photo bazongisela rango bakolo nango mais ye azaka victime ye balinga kete ye batonga kaka yango bokeba na bana quartier mingi bazwa te na poto bakoma ba jaloux bana quartier mingi bakoma lokola bandoki na poto mama Irani ni komona mutu te fa betele passer na biso na Kinshasa yo kutena bato bayebinga na poto na Kinshasa bayeba ngate yo za mwana quartier na biso ko betaka vina nga makasi bongo pona nisko bato zo betela bango vina nga ndenge na zaka na Kinshasa ba osepela note par rapport so ba moni onanga ba gentillesse ozaka na ba mono lokola ndoki ba josko ko hebisa sero ezo sala pasi bana quartier bobongo la mitema bozana yesu masia na monoko ebele me na mutema boza mitema mabe yango vina bino etikali kaka bongo moni mwana quartier msu vina etikala kaka sapato robi saki ana vi musute bana quartier bongo baze bele bokeba bana quartier bandoki baza basongi
akoyela obolingwaki mwana quartier akoma kobeta le passé na yo soki moto asali yo mabe mwana quartier ake koluka akomisi camarade wana mwana quartier ndenge nini bandoki ya gentil bamoure na bamourize bolanda lisolo bopartage yango na bana quartier bokola mingi bayokelaka bino lokunya eza na bana quartier mosusu ko abanda ko envio banda na Kinshasa tanto na Kinshasa tozolinga mibali eza na saleté baotinda kenikisa fufu tango aye poto akuti sous trop d'avance akraka yo akoma mono lokwa yo nzambe na esko pa bomo na miso atfa beta mabeno ozalaka ndumba na Kinshasa osala boye na Kinshasa kritika ko kaka pona Kinshasa zaka na niveau na ote na poto pe azobunda boko kana esimba te pese biloba loba soka moni mutu fa tonga parce que sika kenda ko tonga yo bato wana basepelaka pe na ete yeba kezongaka esopaka bokeba boluka vi toyaka poto vol moko te mutu na mutu yaka poto yaka na tina elaka poto yaka pe na biti na ye mwana quartier na biso magani biloba loba lokola mutalibo mazo panza biso na kisongi mais ya za victime po sambelaka mingi bato balingi ete mutu zaka na bolunga bana quartier na ndako te tokutanaka na bafeti na bamatanga quartier tokabwani kuna bazani tema mabe nzamba pambola bino ndeka mwasa za victime basasi ya kosasa ayeko kebisa bato a propos ya bana quartier baninga tokola na bango surtout soko moni motalingi makambo ya nzambe mingi hypocrite keba mabe makasi tokutani mbala sima bisous bye Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Yango quand même na monya esenga bien makasi kota kata kaltini nisa la faute non le passe la commission est bien makasi bonjour ça va soyez le bienvenu merci beaucoup et na tous les vidéos bana na site na bino luka fils fashion était ka luka kalite lo kisa on a vu musique bana na robe dans la toute tanti mona ça la kisinga on a eu comment a kona bana blonde des après ça adresse na bino bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. À la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez bien accepté le bouton marquage. Ma chérie, on a posé les dégâts. Vous avez bien la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bosse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyoso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyoso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te
Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu tozapo na bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de